ndeko fali abeti concert na ya nzambe asali ngolu mais bato musu ba sepelite na ba sepelite c'est ça c'est vrai bato musu ba sepelite pasteur Denis Lesa ko bondela pona concert fali bato ba sepelite o pasteur est ko bondela pona moto bon akobondela pona musicien pasteur abondela pona musicien te pona aza mwana pe molimo aza na posa prière aza na posa soutien Bible le bin na livre ya Job même ata moto soka bongi nzela ata soka pengu ya bo saela nzambe il a compassion de ses amis ba komi on na livre ya Job quoi ko loba te ke non ndenge za boye pasteur Denis Lesa ça qui m'a bien moi je suis contre tous ces gens là to kita to mata soko za pasteur ba yeli yo offrande ya frère Fali Ozoate. Pour fallait une offrande de $10,000. Il y a $15,000. Pasteur ozoate. Bon, bandi mignon sur ça mais l'église na wana. Bandi mignon sur kota na bozindo parole ndenge moko. Non. Misu sur ba malem. C'est ça. Ce qu'on a tout new pasteur yo bonde la pour bandi ba na église na ba bureau tant que no bonde pour ba général, ba député on ba union sur ba chrétien. Misu ba za ba kisi. Bon ba donyo sur na église pour ba musulman pe ba pambola ba chrétien. Vie à ba boîte de nuit, Olimo tikate po na nini, boîte de nuit. Ba demo bazara wana te. Oui ou non? Ba ko yiba yo étoile. Maman Sarah, ba ko yiba mono étoile. Ba ko yiba étoile. Et o ke osukwa na piscine, olongo bilamba, osukwa na bato oyo yebite na ba piscine wana. Tant yo longo bilamba c'est comme faible. Obite no mutso longo bilamba comme faible. Moi ça longo bilamba comme faible. Attends moi ça incident bala ça incident ba ko zona malade puna. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Bongo na poto en échange de mbimbi na kin tolobi Nazareta, c'est vraiment du sérieux. Donc Nazareta ils ont les solo ya mbimbi la système mbongo wa shingom de tolo ba toujours mbongo wa shingom ezali ba mbongo auto négligeaka même un petit rien même un petit ya mukie okoki ko benga ndeko na yo Porsche aroya azui pona ko ba ko aider bandeko o bazana Kinshasa kuna poto servir bango mbimbi. Donc tozo banda à partir à $10 tilikolo obengi ndeko na yo aye azui na kini bako servi bandeko na yo mbimbi. Bonne année à tous. Tolobi na fête oyo ya fin de l'année. Toko papa ya fresh ngulu, toko papa lisusu ntaba nangombe e Nazareta okwei batiki yo. Donc Nazareta tozela bino ebele po pesa biso confiance. Merci na ba oyo nyonso ba pesi biso confiance.
Bienvenue dans votre émission Analysons tous ensemble au Ezali Bongo, présentée par la votre influenceuse Sarah Tola. Alors, comme invité du jour, Tozana Dr Patrick, le prophète Mobi qui s'est béni du ciel. Tozolo Bela toujours les grands thèmes Nabiso Ezali Bongo, les combats des étoiles. Alors, na Katia combat des étoiles, Tozana 3 grands mouvements où Salamaka, apparition de l'étoile, disparition de l'étoile et réapparition des étoiles. Alors, dernièrement, Tolobela qui apparition, Tolobela qui peut disparition. Mais tant que tozongi bandeko ba commentaire qui ba question et landi biso na makambo etali disparition des étoiles, alors nous sommes obligés à continuer à topé à réexpliquer les sous malamu o etali bongo disparition des étoiles parce que toza ebele na sa moyo totambola rabota ba étoile ese kenda place pe kenda toye bakate mutu pas salela ke étoile ngo toye bakate. Alors na ça vraiment le na ba question o photo tout na prophète Mobi qui si docteur Patrick na makambo etali bongo disparition ya bétoile yo moko za ko mituna na ndako soki ba yibi étoile ngo basara nango nini banani nde ba yibaka bétoile ba caractéristique nini ya bato yo batinda mapona ko yiba bato bétoile est-ce que bateka rango wapi est-ce que soki muta kufi azaki na étoile wana pa koki kotikela ngo bana to bato ba hériter yango bétoile wana kendaka wapi soki bato bakufi. En tout cas, la question est vraiment ébélée dans ma etali disparition. Soroza mayele, soroza femme avertie, homme averti, et sengelo tarabe monsieur aboepona et fungola raba connaissance nabino, ce n'est pas de la science appartient à Dieu. Alors merci beaucoup na bande de livres Bonse qui derrière la caméra, un grand merci na ba fan nangai, ba vrai nanga, surtout ba fan ya émission oh analysons tous ensemble maman Nathalie Moussibou, maman Makiala Kumba, en tout cas bino nyonso na pesi bino bambote. Alors Montréal soroza vraiment même langage nanga fungola biso plateau. Bonjour docteur Patrick. Bonjour maman Sarah Tola, merci Nzamba Pambolo Makasi pour la présentation. Merci. Et là moi c'est pas singa pardon pour santé et là ko lobiso muta kufi. T'es ça ma question déjà na vande salinga bien makasi. Ouais. Obi mituna bon pe nande batwa mituna kapenza. Ba question wana oui, ça ba question batwa c'est pour ça na bandako. Nzamba Pambolo bon délivre, apambola président Diego Milito, apambola ba onyo subalanda biso, maman Makiala Kumba, maman Anto, Nzamba Pambola yo pona mboto pesa ngai, maman Sol Mbemba, maman Nathalie, président bébé bazebele bango nyonso en tout cas na bino na okanga pe akomona bino ndenge maman Sarah zo kanga ba kombo malem mais déjà to repesa bino pe mbote parce que bon encourager biso maman Fatou Dukanti maman Sol Mbemba makamususu bato bakoyo ko tuna ba tuna te mais bino bo tuna la bato ngo c'est ça ça la biso bien nzamba pamula bino na osambela parce que émission est très important, je sens l'onction de Dieu au jour d'aujourd'hui. Amen. Nzamna lola kolo pambola ba no bazolanda biso tozolbela makambo ya disparition de l'étoile bano ebele ba étoile na bango ebungi ba chance na bango ebungi ba komi na ba disgrâce na nzela émission oyo toyo kosala yango pona kaka ko sepelisa monoko te pona koloba te kasi pona ko transmettre vie yo pe sa vie ozongi sa ba étoile ya ba oyo ba yibi et pas ya ba ndoki et pas ya ba magicien ba occultiste nzamna lola moto azolanda émission oyo lelo amona témoignage na monoko na ye émission oyo ezali émission ya témoignage ya miracle parce que tango étoile ya moko na moko ezozonga makamune ezozonga nzambe pambola mutu nyonso ko partager émission oyo soki mutu a partager émission oyo yepe étoile na ezonga na kombo na Yesu Kristo amen. Amen. Voilà, bonne santé docteur Patrick. Santé ezali très bien maman Sarah, vraiment nzambe azamunene nzambe azobatela ministère prière oyo ezali 45 jours. Non, il y a 42 jours prière, il y a des fruits. Pendant que tu as ensemble nzambe bisinga prière à 42 jours et qui est fin de l'année, mutu abuka mbomana ye, mutu abuka bénédiction na ye, mutu na mutu a bénéficier na mutu kina ye. Oza mwasi, oza kitoko, il faut bénéficier na kitoko na yo. Osala musala, babi que non il y a pas de ce métier. Bibi que non Dieu bénit le travail. Tout travail procure l'abondance. Il faut buka mboma ya musala na yo. Bao ba yiba ka ba bénéfice ya musala wa faut ba kende. Alors il faut prier au sama 2022 parce que 2023 tant au côté on tombe na chiffre 3. Ils ont déjà résurrection. Mutango abuki mbuma na ye, abuki semence na ye, akene ko sepela pe. Donc 2023 eza année à jouissance.
parce que makambo ba guerre pe belé il y a guerre wa makambo ba Ukraine wana kimia na ngona 2023 déjà écoute déjà OK na za prophète 2023 ba yoka na mamone si la kimia ezonga na Europe amen ba kore salma et puis nzambe ko sala na kati ya mbuka na biso oyebi mama Sarah toujours sala mambo belé mais toujours bonde pour na kimia STT vraiment c'est très important na olinga pe tout ça émission musupe pour na mbuka na biso comment biso ba na nzambe to se comporter pour na mbuka na biso oyebi ba nemi bazaki na pays étranger mais Israël zobeba temple bebaki basalaki tout bazonga nemi azaki penda et chanson to sala na bureau ya mukonzi ya roi mais andima ko tika biloko nyonso azonga tango nemi azonga roi pesi pe ba richesse ba biloko bele po azonga ko tonga temple to kanisa mboka na biso ba ba kende poto ba kanisa mboka na bango basala ba entreprise basala makama minene bazana molimo ya bolingo ya mboka kotika ka libela kuna te omoni bato mususu basoba mapangu oui eza bien mais si mamiko ba ko lukope likamba problème tonga na mboka na yo investir na mboka na yo c'est très important ko ima mateta la mboka bapaya eza mboka bapaya mboka na yo eza mboka na yo vraiment nazana na oki souci ya Congo lelo na nazoyoka batu bazoyebisa makambo wana ebele pasteur bosambela pona mboka te pona nini makambo komika pétage ba futilité ba pasteur koyoka te ba pasteur kotomboka ko soin na oyo bosa na sujet na biso vraiment souci ya mboka l'amour de ma nation mais monte vraiment zelo na mboka na oki tungisinga leo makasi mi mama Sarah. En tout cas, merci beaucoup, Dr Patrick. Je crois prochainement, Tokosala est fort et à Kolobela sujet, Namakambo et Talibongo, Mboka Nabiso, pour notre peuple congolais. Alors, Dr Patrick, dernièrement, tu as eu l'émission, il y a disparition de l'étoile. Et je crois que tu es belé, se retrouver qui n'a qu'à sujet wana. Mais on a reçu pas mal de messages aussi. Question à batouiller et belé. Alors, tu as ensemble nayo. Yamboto Bandana Rolinga vraiment expliqué biso comment l'étoile peut disparaître. Merci beaucoup maman Sarah. Étoile ce qui disparaît dans la vie moto ezana nous et disparaîtra na 2 temps. OK. Au monde nous sommes à moi muké ba ko faire disparaître l'étoile na yemo ayebité. Ce peut muta komi mukolo yemo kona buzo banayi na mamu mabe ko sala ba ko faire disparaître l'étoile na bisika mabe ko okota na ba pratique mabe ba ko salisa ko yebate. Problème est un problème de conscience tala ba te belé tant balika na ba délivrance. Tant balika na ba kirdam. Soko tourner maman au sala le kamutel. On a sala mais na bando bananga ngote. Or faire disparaître l'étoile nous kala essaie qui déjà. Donc voilà. Donc batum susu ba ka ko yiba bango étoile ya ka ko se disparaître tant baza bo bébé na bo mwana tant to bo bébé bo mwana to zo mwana kati ya zemi ainsi de suite monsieur na kimukolo boye na milieu ko kende et na bateau ba ko vanda ensemble na ba ko disparaître parce que jalousie eza matata. Oui. Omoni ndeko fali abeti concert na ya. Nzambe asali ngolu mais bato musu ba sepelité na. Ba sepelité c'est ça. C'est vrai. Bato musu ba sepelité. Pasteur Denis Leseko bonde la pona concert fali bato ba sepelité. O pasteur est-ce que bonde la pona moto bon, a bonde la pona musicien. Pasteur bonde la pona musicien te pour an. Aza mwana pe molimo. Aza na posa prière, aza na posa soutien. Bible le bin na livre à Job. Même ata mutu soka buminzela. Ata soka pengu ya bo sa nzambe. Il a compassion de ses amis. Ba combien on a na livre à Job. Quoi que le baté que non ningi zabwe pasteur Denis c'est ça qui m'a bien. Moi je suis contre tous ces gens-là. Ata to ki ta to mata. Soko za pasteur ba yeli yo offrande. Ya frère Fali. Ozoate. Pour fallait une offrande de $10,000. Pour $15,000. Pasteur ozoate. Bon bandi minyo so basame l'église na wana. Bandi minyo so bakota na bozindo parole ndenge moko. Non. Misusu bakoya malem. C'est ça. Ce qu'on a tout new pasteur yo bonde la pour bandi ba na église na ba bureau tant que no bonde pour na ba général, ba député on ba onyo so ba za chrétien. Misusu ba za ba to kisi. Bon ba donyo so zo na église pour ba musulman pe ba pambola ba chrétien. Moko moto no sala appel et fond d'appel pour na osomba le pango église moko. Ngam na ndo animer une mission comme journaliste aussi parce que je le suis aussi. Et ba musulman ba ya ko sa contribution ba ki mangisi ba ya ko pesa. Pasteur l'église réveille aboya ki amu aboya kité. Donc batum su faut boy ba ke non ce qu'il fallait azobela. Azana droit te que non pasteur bon de la ponaï. Non. Donc voilà maman Sarah. OK, na banda autour question, il y a comment l'étoile peut disparaître. Donc étoile ko disparaître na répondant que on a biboye. Étoile ko bunga à cause
il y a berrer ya moto parce que Bible zo ba que non. Par ta faute, tu perdras l'héritage que l'Éternel t'avait donné. Na faute na yo moko. Eza na bato ba se contactaka ko ba que non nga mwana bilaka na ko kufa te na ko simba bilaka mais ozo tambola bien te. Via ba boîte de nuit, olingo tikate po na nini boîte de nuit. Ba demo bazara wana te. Oui ou non? Ba ko yiba yo étoile. Maman Sarah, ba ko yiba mono étoile. Ba ko yiba étoile. Et au que osuka na piscine, olongo bilamba, osuka na bato oyo yebite na ba piscine wana. Tant yo longo bilamba c'est comme faible. Obite no mutu longo bilamba comme faible. Moi ça longo bilamba comme faible. Attends moi ça incident bala incident. Ba ko zona malade kuna. Donc biloko ils déjà ma beba milliers bo bat ba ko ken. Eza babar mususu. Babar mususu za babar wana oyo ezali ba temple ya satana. OK penza kuna. Mais au moment où général abio ngana scène vite faut na ça la vie. Au ça la vie. Mais na ça la vie on doit perdre d'étoiles. Après on perd des vies si quoi. Donc nous on ça la vie mais on perd des vies. Et toi les ko bunga pe na nzela ndoto. Oh maman Sarah, nga mondo moninga. Au moins semaine to ça l'émission ti. Na beli mkongo na ndingo sangana te. Estomac na ndingo sangana te beli singa mkongo. Ngana yoka estomac ne salinga mkongo pasi ndingwana na lali pendant 3 jours douleur au saranate nzoka avant yango na lotaki ndoto na loti ndoto ba betting lo mona mkongo ba betting ameli na mkongo membele ngo ese lo moko te ese wani pota na zipi pota ngo mais na tenaki quantité sikoyo lelo tango nazo ya awa nde sikoyo na ko bangabi douleur na ko ki ya mkongo basi balakisaki ngango de na ndoto de ndeba beta kinge lokwa na ndoto de flèche wana mais na tenaki compte na ngote tala douleur eko zwangai erreur wana ko sala mape pa ba pasteur tala bible zoba na Job chapitre 33 verset 12 zana tanga ngona mpona mambo ndoto o sala ke no étoile ya mutu et lis-moi batu basakana kana ndoto na ebite ba milingite mama Sarah et puis combien ya songe ezaka négligence batu bayaka ko négliger et puis nzambe sala mutu azwa message à venir à partir ndoto mais tala elo ne sa makwana bako sala ke no mutu akoma ko bosa na makambo lotaka mama Sarah ata ba pasteur ata ba konzamboka tala mukonzi oyo na tango Daniel abosa na ndoto na explication nango abomi ba sorcier nyonso tout Daniel abitikela ngata na bondela pendant 2 jours comme ça na koya ko expliquer oublie tala grand combat songe ça oublie des songes bat ba ko kanga ndoto te mama Sarah au mona lote bele so la muna tongo boy abando kan sango mezo elle souté ba lobi a na Job chapitre 33 verset 14 Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre et l'on ne prend point garde nzambe lo tantôt d'une manière tantôt d'une autre même mutu ami batela kate ko prendre garde oyo tikana zongo na expliquer na sens moteur à terre ba ebisio ke no lelo ba kulu na ba ko ya ko boma na ndako o sani la première des choses au ko alerter police parce que za mundu ki ndako ote na ko kimanda ndako ba bi ba ko boma yo ba ko ya to kimna matete ba ko ya to kimna poto to kim ba ko ya kaka il faut alerter police que no batma be ba ko ya il faut porter ma bende ezala il faut que no ba soda ba zana aux armées la lati. On a expliqué clair. Babi, il parle dans des songes et des visions nocturnes. Songe na vision. Songe, ils ont le profond sommeil. Vision, ils ont 2 niveaux, 2 degrés. Vision, c'est sur l'ali makasi. Vision, c'est pour l'ali makasi. C'est aux autres, la peu comme on a fait. Ou bien qu'on nimba peu boyer. Nous avons appelé ça déjà message. Ce que tu vas comprendre, c'est que bako yiba moto étoile, c'est que tu as distrait. Tala. Maman, ça n'a pas sur le Cameroun. Ceux qui bangba bomayo tant yo zindoto obosana mais peut-être na kata ndoto wana au mona ki message ba beta ki masasi peut-être l'autre ki message ba yibi soit biloko nonyo so ndako benda ku neziki sikoyo soko kanga ki ndoto wana olinga ko benga mosana nzambe olinga ko bondela sikoyo ba bosani sio yango po okanga yango te po basalo attaque ozala surpris okufa ba yiba yo étoile ba bomayo okende Babi, l'homme ne prend point garde.
Balobi, il part dans des visions nocturnes quand l'homme est livré à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. Nous avons avertissement, après ça avertissement, puis il y a sceaux. Azu sceaux à tienne longi na yo maman Sarah sceaux et là c'est signe là c'est no beau simba été beau ibelo étoile na été. Ce que vous comprenez non d'autoté. Balobi afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Au moins le monsieur sou et ça là que non moto étoile ne bunga eza orgueil maman ça. Ba te belé bazana eloko na orgueil. Ba se belé barate mabala à cause orgueil. Orgueil zo bise que non déjà bozana. Nous avons d'autres qui avertir otika orgueil. Début me que non, l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Babi afin de garantir son âme de la force et sa vie dans les coups de glaive. Bakoya ko longola nzoto na ekota na libuluté, cela veut dire zindate pe ezwa masasité ya kindoki ya molili. OK. Okomona na kati ya ndoto moto Gédéon. Tala po longa, aza den étoile ya récite. Mais nzambe abi Gédéon, zela na l'actuel kamoko. So obanga zwa amina yo. Mwana musana yo. Bo kita na ngamo Madianite na l'actuel kamoko wana. Tamba kiti na ngamo Madianite. Ba comme wana Juge chapitre 6. Ba comme na ngamo ya Madianite. Gédéon azo kengile na ndako moko bo ateli toyi. Ayoki na kata ndako wana batumi balbo betali solo. Moko babisa muninga na bimuninga obike leo na lala na butu na loti ndoto moko na moni lipa gâteau ezoya baluka et toute tante baluki batole comme nase fondation matili kolo mbala moko muninga na bi eza lipa te eza mbeli ya Gédéon nde bomi biso nyonso tango Gédéon yoki bongo Gédéon zongi malembe a sepel victoire a sa longi bango baloti ndoto bango apesa interprétation siko mutu bako yiba ye étoile na ye à partir ya distraction ya makambo ndoto azo tenir compte te ya ba message nzambe wa yebisa ye Gédéon alongi bango na ne à partir ya explication ya ndoto wana mbalmo ya kazu batu azu 30,000 hommes pour qu'il bitumba nzambe bi 30,000 hommes te balekebele akita 3,000 nzambe bi 3,000 te avec 300 personnes alongi ba Madianite ba Ammonite ba Malécite na ba fils de l'Orient. Donc masangana cigarette peut faire partie na koyiba masanga wa pekisa masanga wapi ba na tanga na mo verset na ezebele na tanga no verset moko nan. OK. Masanga ba pekisa na Bible. Yo zolanda biso. Mama Sarah na sengi na zwaka ke no nini ga expliquer masanga parce que tout ça na kunate pour tout na profondeur na pesa ba verset ata 30. O akisa komela masanga. Sujet masanga. Je langa na sujet pina ke no ya komela masanga po yango za sujet actualité po esa mamiko nyonso tu. Ba pesa komela masanga na masanga te. Batu na mituna nyonso tu bato komela masanga bazana na biloko na bango non na fête ya nini ya kana Jésus moko a changer ki mai koma ki vin et tout ça. Papa moko a sexanga biboy. Fête on ezaki ni sengote. Tango bandaki bato ba yemba malembe. Yesu azali hawa. Mais tant que Melika masanga, maman comme Yesu azali awa, Yesu azali awa. Au moment où masanga change, peut se faire sengo. Yoka bargima bat balangwaka, bargima bat masanga. Proverbe chapitre 31, Balbiboui, parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Ba opé sa instruction, maman Sarah yo tangi. Oyebi tango opé sa bano instruction na ndako yo. 18h beaucoup tard. Oyakoya après 18h à kota wate instruction. Au moins loi ko to za loi batwaye mais instruction ça na muto lo bat envie penza. A opé sa instruction babi, que te dirais-je mon fils? Que te dirais-je fils de mes entrailles? Que te dirais-je mon fils objet de mes vœux? Mère oazoloba awa la mère c'est qui? Ezabiso ba pasteur de maman. C'est l'église. Ezali Rebecca Ndiazo yebisa Jacob ndenge nini akozwa lipamboli. Biso ne to yebisa batu ndenge nini akozwa lipamboli. Po mama lobaki boy Jacob kende kosa ke ozali Esaü. Ata ba modi yo malédiction ekoya likona nga mama. Mama ne mto loba ne Rebecca mto loba l'église, ce sont les ministres de Dieu.
Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Kozwa vigueur na ote ko kabangu pa basi. Mon étoile bat pa perdaka yango pe pa basi. Mobali papa, soko za bilinga linga olali mwasi obimi na mwasi obimi na mwasi obimi na mwasi. Oko livrer vigueur na vigueur ba oloba eza étoile. Pareil pe na mwasi pe sora zo bima bima na mibale belé. Mama Sarah. Eza ndenge mokoti. Po basi bangba yaka wangana. Basi ba biso za fidèle, basi nyonso bazara fidèle. Basi nyonso ba ka posa nzoto te. Basi nyonso balba so mbala voyager ça ta 5 ans. Ngana ovanda kaka. Ngana ovanda. Yoso ah maman Angèle Rosie. Yoso moins de mois si déjà. À lobby que non. Oh non ngande na zabo ngana na fond makolo. Bazara ti bango nyonso na kanga biso za makasi. Biso basi to lema. To makasi mi bande ba kokarate. Mi bande bimana bana misala. Bon mama oya lukaka bimana Joseph na Bible wana. Je faisais moi ça moi c'est mbalit. Maman pe patron alukaka makambo. Voilà. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. So za na moi simoko ça va. Papa ozolandanga za na moi simoko. Bino bozabo ba niko zaper. O zaper pour ani. Za na moi simoko zala fidèle. Auto na raté pour nani. Basi ebele na lembo za na moi si na poto za na moi si. Na Afrique za na moi si. Tango oya poto ozo ya Congo awa. Si ozo ya pona moi si na awa. Et ça, maman a dit que non, Moubali, ah maman Sarah, et c'est que c'est ma casse à vie, Moubali a fait une poto, moi c'est une infirmière, moi c'est qu'un dérouleur à la moussala, Moubali a bien à moi c'est que ça s'appelle vidéo à cause de la zanga moko. Chaque boutou à mot, chambre à mot, nazanga mot, nazanga mot. Donc moi c'est qu'un dérouleur à boutou, moi c'est que ça s'appelle Lima. Donc ce qui est na Kinshasa, Tchezemi, azo na poto Tchezemi, aye na Kinshasa Tchezemi, ake na Angola Tchezemi, ake na Brésil Zemi. A boti partout. Ba non non zo bota partout. Ozo soigner étoile na bango tozo lenga la bango te. Okuluki la bango bitumba. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Na olbe maman masanga. Et de tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi les muelles, ce n'est point au roi de boire du vin. Ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Ba roi bako mela masanga te biso sikoyo. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Ba roi, ba sacrificateur. Oui ou non? Olinga verset en route. Oye ba que non aux alliés na kati royaume, il y a sacrificateur. Ba lobi ba roi na ba prince, ba bi que non, ce n'est point donné au roi de boire de vin. Ata vin o te vino, yesolba ki to mela yango lisusu, a mela ngo suna lo, ko mela 20 masangate. Ba lobi ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Des liqueurs fortes, ba lotoko, ba whisky wana mona wana, ba bière wana, et puis ça me ba prince te. Yo ba nga mona nzambe. Nzambe papa na biso za roi. Yo za prince to prince te. Oza princesse to princesse te. Kastango mikumi saka prince, o mikumi saka princesse, ba pekisa masanga, o ba ngote. Yo zo ka ba expliquer on ndenge nini. Ba lui boy, de yo kas comme mama sababi, de père qu'en vivant, ils oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tout le malheureux. Ceux qui battent bien masanga ba bossa na ba loi pe ba bossa na droit batma nde omonaka ba konzi ba lango ba onyokola batwa pasi eloko netinda ba nyokola batwa pasi tanga ameli ba 20 ameli ba kwiti na ye nde mo mutaza mo konzi mo kama décision zozwa makambo osala mabe epekisa masanga kimisa ketwal mama Sarah yoka na biso likambo soki mutu akena ndako nganga va sala invocation akosenga masanga akosenga cigarette. Ce que Meli Masangé peut permettre à kota na shawana spirituel à comme na sphère wana spirituel pour abenda milimu. Tant que ozo mela masanga ozo sala ozo mi sala contact na ba milimu mabe. Mamo babi sukoboui. Donner des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume de l'âme qu'il boive et oublie sa pauvreté et qui ne se souvienne plus de pesa masanga na moto oyo azo kufa na kibombola azo beba azane loko moko tamela alangwa abosa na kibombola na yake no kufa. Bon, est-ce que zo lingo kufa? Soko tangi na Habakkuk chapitre 2, balobi malheur à l'homme qui achète pour son prochain une boisson alcoolique. Donc yokutu o mélité, mais olobi ka tikana so mela mupaya. Bibi malheur na mutu oyo azo sombela voisin mupaya masanga kutu.
Au sombi mais malheur et bande à malédiction côté Lio Maman Sarah. Masanga on est bien dans l'étoile bon. Yo aura combien à la fin du mois? Tant que tu Masanga. Vous comme le président Kabila. Alors que non, Bakino. Qu'est-ce que vous faites chaque samedi? Vous diminuez moi 2 heures. Si le président peut se battre peuple conseil, c'est qu'il va remarquer peuple va mais la makasi. Il y a un Kinshasa, kende na couloir à Kimbuta, kende na Bandal, kende au moins na pendant on a évité bateau ça c'est pas na mongo, mais bazole la passe pourquoi nous sommes babar plein. Bon l'église est comme belé, l'église est comme belé, bon babar bazole belate. Au même qu'on confirmer c'est là qui. Pour bazole que cette église non bateau ton nzambe que malade o to biki nango Afrique kufite. Oui bazole ça ba. Batu ba sepela na ndenge ko sakanate. Tokanga parenthèse à Masanga, to continuer na sujet na biso, je crois prochainement to remenga ko entamer vraiment sujet où il y a alcool parce que ça n'a pas question ebele. Oui. Oyo bande ko ebele ba. Na ba verset biblique ba zanango. Ouais, c'est très important. Oh non, le vin rend le cœur joyeux. Ba ko pesa verset wada. OK. Merci beaucoup docteur Patrick. Je crois na sima bozo signaler biso. Mais jusque là, la question n'a posé en côté. Docteur Patrick, ce qui est toi la montée disparaître et qui n'a wapi. Maman Sarah, merci beaucoup. Et toi la montée ce qui émission peut question elle bosse dans nos élèves et oui attend émission Zoya. Et toi la moto ce qui est bon et qui n'est wapi. Bando ba kende qui n'a pas dans le monde na bango. Chance na yo. Ba ko zo ba représenter yango. Bako kanango bako to manzaka bako suki na yo ba memi yango na monde à ténèbres ba kundi donc ils allaient représenter par quelque chose bako zo étoile bako représenter on est loko moko même ata so ba ndok ba boma moto ba représenter kai ba memi na monde à ténèbres bako zo to moi eki koto lo mobo babi oyo ezali mama Jackie oyo ezali mama Sephora ba kangi yango ba ndo betango pam ndenge kikone zo ka passe bukani yope kuna mkongo ba ndo sa passe bukani. Donc étoile ba mema on a monde à tenir ba mema on a se amai ba mema na bazamba na ba grotte na ba cercueil ba tiango ozolanda biso peut-être étoile na o ba si ba mema on déjà monde à tenir ba mema on a se amai na bazamba yango makambo sala e simbate ono na ki Afrique na kene poto ke na poto me ozaka neto za ezana bato belé mutu azo ba kino sali 10 ans en France azo mikandate est-ce ça normal o sala 10 ans ezana bato mutu type azo mikandate ti azongi et le côté. Donc étoile ba mema yango quelque part bat basal makambo eza ba ndoki bat basal makambo eza ba magicien et batu ba ibara batu étoile eza ba ndoki na ba magicien na batu o bazana kodia. OK. Batu bazana kodia consciemment inconsciemment. Batu bazana kodia ba matapena ba niveau mimba politicien. Azana kodia famille yé azo sali la étoile ya bato ayibi yango amemi yango na ndako nganga. Cela veut dire ba ko sala nyonso tout ba yibi to loko moko boy to na sando ko fi ba zusu kino to ba yibi lamba ba memi yango kuna ba yibi étoile na yo ba ki ko travailler noko wana o ya tangisa yo classe yo ye bagate azaki na kodia bato abongo basi ba yibi étoile donc yo zo en classe zo mato zo za la brillant étoile les athées oza na pamba ka boy. Est-ce que bateka étoile yango? Mais oui bateka étoile bon Joseph bateka ndeni bateka Joseph nana ki bon moto boyite balbi voilà les faiseurs des songes arrivent. Tions-les pour voir si ces songes s'accompliront. Bah na problème na Joseph Moutouke. Bah na problème na betol wanande. Bah te qui est pour na Joseph T. Kanda étoile message va na 4 étoiles parce que 3 messages vont dans la 4 étoiles maman ça tout le ballon pété. Parce que tout le bel qui 4 couleurs étoiles, couleur bleu, rouge, couleur jaune, couleur blanche. Tout le bel qui 3 types d'étoiles, étoiles filantes, étoiles cycliques, étoiles fixes. Mais les 3 messages vont dans la 4 étoiles. Tout le bel ngote. Ndenge bando balinga 3 messages vont dans la 4 étoiles té. Somme to azana étoile, azana 3 messages na 4 na ye. Na 4 étoiles wana. Ndenge balinga ka yango té, il faut que no ba yiba yango. Pour 3 messages wana yango te simbi destination à motu, destiné à motu. Et kokisamate et yate et puis ça bango kanda. Ba montre que non Joseph a ko diriger, a ko gouverner. Ne papa na tout cela veut dire que tu régneras, c'est où tu gouverneras. Ne pe si bande kone kanda
Bible biko no bande ko ne ba bombi kanda wana na kati ya motema na bango. La disparition de l'étoile Mama Sarah. Est-ce que peut basomba ngonde batu ba ibara ba étoile ba teka ngo peut batu basomba? Mais oui, tant bateki Joseph, les marchands, bazoya, caravane moko zo le kanona. Ba habite, n'est-ce que to bomaye, to tekayi. Ba ya nango Joseph te étoile wana nde ako régner ko gouverner, to boyango. To lingite a régner te, a régner pour likona biso po ani, to boyi. Batu nini basomba ba étoile? Ba caravane, ba arabe, sur le plan spirituel, ce sont des magiciens, des sorciers, des politiciens. J'en expliqué bien. Au moni, ma réincarnation, n'inge salamaka, ba teka étoile n'inge. Ceux qui bazuyo, ba représenter le monde wana ténèbres, ba tié loko moko boy, ba ko komisa ngoto soso to mbisi. Ba politiciens oyo ba yaka ko somba ba mbisi wana zando na ba nyama na bataba. Bataba wana ba somba ngona ba mbisi o ba liaka. Ezaka na bato ba tekelaka bango yango, batongo ba yebike no oyo ezali batu. Oyo ezali ba étoile. Nde omona soki mutu normal leki na zando. Mama mbisi o combien? Ah papa makele. Ah papa tika biso. Oh mais maman, mais aux autres ko répondre batu bien te nene, à répondre bien te OK. Mais yé mo so moni client na yo asomba ba étoile wana pe azana signe wana. So client na ngai nakangelo mibale, nakangelo bangolo. Nzoka ndeza ba étoile ya batu. Ba bongolo ba biloko wana batu wana ba politicien. Tango azolia yango. Nde mbona batu musuba kende ba bomaka ba bébé na ba hôpital, batu musuba kende ko yiba ba bibembe. Ozomona parce que mutu musuba ko kufaze bembe, mazape une étoile. Baki ba yibie. Est-ce que biki dans la Bible mutu le prophète Élisée akufa mi akufi une étoile, akene étoile. Moto ba ko yana bembe moko boy. Ba boki bembe balukiti et toute une autre Élisée pa. Et biki bembe c'est quoi? Donc batu musuba ko kufa. Ya mo que no ba Eli. Bakene na étoile te amati miatiki yango tango Élisée bisé que non na lingo pesanga le double de ton onction, cela veut dire le double de ton fait. L'étoile qui est à toi oyo sala que ko kisaba mission oyo sali nana pour sango fadé. Il a dit ce que tu me demandes est difficile. C'était quoi? C'était l'étoile. Mais quand tu me verras monter, c'est alors que tu les recevras. Élie monta dans un tourbillon de chars de combat, de chars de feu et mantoine et koué. Au moni, Élisée a joué étoile à partir de Lamba. Ministère n'est comme briller à partir de Lamba. Ko saka na raté na Lamba. Moi Lamba na ngande zabu. Son a joué na latisio au lationction. C'est que so muta kufi akope otike la muta hérité étoile na e. Mama Sarah, mutuna ngwana na baki on les abongo. Au moni Élisée a zaki serviteur mon méchant. Élie a tiqué les double fonction étoile, il a kufi akene étoile. Mutu soka kufi ako tika étoile. Talanzam écouter na Moïse. Apesi Moïse code d'accès. Abi je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Bible Abraham dès son vivant, hein, il distribua des dons aux enfants de ses concubines, il les éloigna à l'Orient, afin qu'Isaac hérite celle et Isaac récite tous les biens d'Abraham. Yo pensez que nous va bien nous anime, va bien Zara que nous va bien va bloquer. Et les biens spirituels. Abraham a tiqué l'étoile naïe. Isaac a commis riche. Il se met dans le pays des Philistins. Il devient riche et fort riche. Isaac peut apprendre la mort naïe. À ça, une cérémonie spirituelle. Il y a un nyama. Na pambola yo, na loba maloba. A tiqué étoile. Ba param suba tika étoile te. Ba tika ande malédiction. Wana to lobi on peut kana kata disparition. Ba tika ande malédiction. Papa na bino va kufa si amodisa yote yo bunana papa na bino te obunana mama na bino te osonisa papa na bino finga ete atikela étoile te atikelo malédiction ayiba étoile akena étoile do azana étoile na kei ayibina oya yo akena ngo nde batu mususu koma mama Sarah donc mutako kende pene étoile na akena étoile na yo pe okay nde mona batu mususu baloba keno e koma kende na cimetière oko nebisa papa na bino papa au moment où tu as cimetière zoba papa bano tika biso pasi tonyo komaka papa lobata loba moko papa ate ko réclamer étoile ndiye mona kino ba concert ba marabout ba maïse kende na cimetière papa na bino na 0 heure kende lobabo nozo ba chance
chance en une étoile papa yemo akeno une étoile na ye akeno étoile na bino asaleli étoile na bino akena yango donc moto akoko tika étoile moto akoko tika pe étoile te akena ayibina o ya bino akena yango botika na souffrance botika na minyoko. Pour terminer baka musu batu musu bazo souffrir au moins que non moto batu bazo na famille banda que non papa na biso kufa il faut to sala tout no sala tom pour aloba kama loba so bokuninga bokunanga na mboka bokunena na mboka te ne bokunena na mboka te wana boluki ba problème l'étoile na bino yango ngeno mo ba chance zate parce que bo respecta kama weite fait bo saka ninga lobaka obi que non Jacob albaki so na kufu bozong sanga na Canaan na terre promise bokuna kuna Joseph azali en Égypte premier ministre azu cortège na batu bazonga kama loba ninga papa na bango loba baki bakunde na terre promise kuna et Joseph ya kozonga Joseph pa kufi abi que non avant na kufa nzambe obimisa mino bana Israël oyo mais tant bobima bobo sa miku ananga te ba memi miku ya Joseph marge bato ya religion oyo ya ba ordre de Melchizedek ba ono christianisme eza religion malamu te za religion to invoque esprit de mort il faut tout ça pe mission ana bato ba peng sabat ba bi que non christianisme eza religion malamu te tant to be la Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Dieu de Jacob bato sur terre ba Daniel ba kufa chaque culte na biso eza ba messe de mort. Il faut démontrer que non, ce ne sont pas des messes de mort. Batouana bazali, ou babengaka ba clé de verrouillage, ba code d'accès. Na spiritualité, oko kota mbara moko te ndengwa na yo moko. Nde Moïse, nous avons dit attention, je suis le Dieu de tes pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tant que le bel Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Malamo sur le plan spirituel, ça lié code d'accès. Pas au fongo la au côté. Nde ngwa batu babe la kanzamba docteur Patrick Salisanga, nzambe prophète Mobix, nzambe apôtre Léopold Mutombo, nzambe pasteur Coutinho Fernando. Pourquoi babe la rasiko bandi? Batu mususu bandimba ba ati ba muna oneti ke non orgueil, nzambe na belela nzambe na nga, nzambe na yote. C'est le plan spirituel nzambe azaka nzambe Abraham, Jacob, d'Isaac, le Dieu de ton père. Soko bela nzambe tata na yote. OK ka ke non nzambe na nga selanga ma nzambe na nga Luka manto moko Luka père moko Luka mutu moko zaliko na yo. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, qu'il y ait quelqu'un qui va invoquer le nom de l'Éternel, c'est toi. Code d'accès sur les athées, au côté de la spiritualité, maman, ça arrive tout sur la base. Mikolo, spiritualité. Ok, merci beaucoup, docteur Patrick. C'est quoi, mon bateau, landabiso, au bazar, bébé spirituel. Tant que tu as une maman spiritualité, pour ma côte à boé, l'introduction explique bien, mais bah, comprendre. Allez, comment tu maman bongange côté maman qui se côté mais maman bongange zatene nganza nganzambi nganza zana ba biloko na yiba maya faya ba huile d'onction ba ekulusu ba bible et tout ça. Alors pour terminer docteur Patrick ce qui aux ana étoile té est-ce que okoki pe ko sala l'étoile ya ndeko na yo ya maman na yo ya papa na yo ya mwana na yo? Mais oui, kasi yango na to lobate Moïse a sala l'étoile ana les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il y a quoi ça l'étoile me soutient, je suis. Ceux qui battent, ceux qui étoiles les natinate parce que toi les abattu. Ceux qui étoiles les natinate. Pourquoi nous avons eu ça Moïse? Moïse a salé la bétoile bat mususu botala. Âme pesara mutu. Mutu aza corps, âme, esprit. Et l'esprit de l'homme. Parce que chrétien a zali quatre parties. Un chrétien, il a le corps, l'âme, son esprit et l'esprit de Dieu. Si vous parlez de corps, âme, esprit à Pamba. Moutoua zara âme, pour Bible, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Donc, âme est péché et coucou frappé. Alors, code d'accès pour expliquer pour lui que est-ce que Moutoua aussi la paix, toi, la Moutoua, oui. Tant que tu as bon de la ranzame, docteur Patrick, Moni, Bikam. À ça, l'étoile nanga. Pour nga mnazo appel. Zamba benganga. À profiter na simananga. Yango na Bible ezolba vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Batum suba senga mabe yango bazo. Obo ta orgueil pamba benga ngai, benga les prophètes, appelle les prophètes. Na ko bonde la pona ona komonanga. To senga bino mbongo te. Eloko mote so kanisi na mbongo pesa kayo. Prière za ofele nimeo na ngeza wana. Ti fin de l'année obengi. Opesa mbongo te. Biso zo samusana biso. Mutafuta nganzami. Soko sepelo kanisi nga kaka yo. Soko kanisi ngate nzambe okanisa nga kaka yo. Mais nga jamais que no benga na biso que na vana bonde la pona yo. Pesa nga na osengo facture na sengo mbongo tambo pona bonde pona je ne le fais pas. Nga na sala ngote. Na sala ngote mwa sa so muta kanisi nga pesa. Ezana basena nzambe oya solo o bazongisa betoile ba tout tant to bela apparition de l'étoile, réapparition de l'étoile.
Nde na expliquer ma mios toi. Alors pour na osuki ça là-bas Zolanda Jacob. Alobi na lingaki na kango lubuku na ngeza na nguya na bomayo. Mais la nuit, les dieux de tes pères, nzambe batata na bimeli ngai. Alobi ko sala Jacob mabete kolba ni en bien ni en mal. Pour na sina pambola e mabe ezate na bomo ya Jacob. Donc étoile ya batata ya Jacob nde ebateli Jacob. Notre question est-ce que mutoko ça il a pu étoile bat mususu oui. Donc étoile ya nzambe ya batata ya Jacob nde bate nde là-bas ya kolanda Jacob ya bina zanga makasa okanga yo ya osalo mabe. Mais nzambe atata no nde abimeli nga na butu. Parce que Jacob ezana nzambe oui ou non. Jacob no so na nzambe. Mais na dimension mususu akokatifu ba nzambe batata no bakufa. Tala ba bramba kufa. Mais esprit il y a une Bible na hébreu. Nous sommes environnés par une nuée de saints. Enseignement oyo ezama mebele na lobia munene nous sommes environnés par une nuée de saints. Ndenga nazalia docteur Patrick. Nazinga mandeo ya nzambe. Andeo ba ange. Na ba saint bazinga, ba pasteur ba kufa kala. Milim na bango tamlo na biso. Mais batu o ba bi spiritualité ba comprendre te. Nous sommes environnés par une nuée de saints. Ba saint on a ba lobela ba ange te. Ndeto zaboye ba idi na bala ba na be spirit ne tamlo na biso. Yamo na bele nzambe idi na bala pamba moko yobika. Na bele nzambe idi na bala mamoko na bele nzambe ba Paul ba Jacques. Ba esprit na bango tamlo na biso ba ange ba tamlo na biso. C'est vraiment très profond makam oyo. Ya be étoile mama ba enseignement na nga. Soko comprendre te avec humilité bien nga expliquer yo bien à te reposer na téléphone docteur Patrick l'émission le ba mamboye nga na comprendre te expliquer ngali comme tel atoko mina commentaire mais bien et vous ça la bien. Merci beaucoup docteur Patrick, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Merci beaucoup na batunios tout bozi occasion ya kolanda émission na biso malgré tout le qui temps mais qui est important. Tout na mituno bo mitunaka na bandaku. Merci beaucoup docteur Patrick. Félicitations na mituna na openza na ko saoté eza trop spirituel vraiment et fongoli miso à te belé. Merci. En tout cas merci beaucoup tokuta ina bino prochainement na réapparition. Na États-Unis. Ah, un américain perdu au Congo. Ferdinand Bochoale aya.